Yaya tozali koloba tongo midi pourquoi salaka attention pire azalaka lisusu te pire akoma bongo pirate oh mon ami d'enfance mon ami de dedans to kolina ye salaka attention pour oyebite nini bali ko bongisa pa na yo okoki kozala na bonne volonté ya kolinga soi-disant ami d'enfance mais oh ya zo kalinsa kat na yo ezalite e oyeba yango te yaya tolobaka chaque fois awa mama na yo akoki kokoma ndoki na yo papa na yo akoki kokoma ndoki na yo ndeko na yo lokola e bongo soki ba ndeko du famille bako kokoma ndoki na yo comme à combien bon baninga ya pembeni yaya l'amitié vraie amitié existe à kali soute yaya et comme amour ya intérêt batu ba poussa la pembeni ya batu pona ba intérêt lisolo ya Magali na Arlette et kopesa yo passe ya kosakana te Magali likolo ya jalousie atieli camarade na ye Arlette poison akufi po azwa mobali na ye ya mundele awa tozali bongo na France précisément na Paris lisolo ya pasi après koboma muninga kocha poison akomi bongo liboma kasi Magali eloko nini esala yiki akoma liboma akomaki liboma pona nini ebandaki ndenge nini yango lisolo tokobetela yo lelo Yaya bandeko oyo to batu nyonso tu ba fille ba jeune fille ba mama o batiaka ba perruque ba plante ba kangaka mèche balobi ba kokota lola te po plante ba mèche wana ezali représentation ya diable lui-même ya sirène ba mèche mona kana mutu wana ezalaka ba nyoka na mutu est-ce que c'est vrai ou c'est faux Mama oyo a expliqué. Voilà, quand je parle qu'une femme qui a les mèches sur la tête qu'elle meurt elle va en enfer là ou parce que c'est un jeu. Dès que tu as les mèches sur la tête, ta tête devient comme du méduse, la tête du méduse qui a le serpent. Vous pensez, interrogez le Seigneur. Regardez une femme qui a mis faux cils, faux ongles, qui a changé qui a peint son visage, on dirait le couloum. Et tu penses que cette personne, si elle meurt, ça va au ciel. Le Seigneur dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 3, au verset 16. Quand nous lisons le titre Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Les femmes de Jérusalem, c'est nous, on sera jugés. Mais il faut lire pourquoi on sera jugés. Lis, on va dire le verset 16, il faut lire. Les mèches là ne viennent pas de Dieu, ça vient se faire en bas des profondeurs de la mer. L'ennemi juré de Dieu, c'est Satan. C'est la sirène. Et l'ennemi juré de Dieu a décidé de corrompre la créature de Dieu en le poussant à la rébellion. Quand tu mets les mèches, les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres, tu prends déjà l'image de l'ennemi. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pe sa programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi tozo kutana chaque fois pona ko beta masolo ya makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai babenga kangai fiston Pelende tata ya Sedek soki mbala liboso omona biso to sengi na ondeko yo osabone soki osabone ko bosa na te ko fina bongo cloche à notification pona orataka ba programme na biso te na ba abonné à kala na ba abonné à sika to ebaka ko partager émission o na baka yango chaque fois soki o partager émission o peut-être yo esungi yo te metango yo ko partager yango e ko sunga ndeko moko songolo e sika moko pakala Yaya tala babomi Magali abomi Arlette
pour la jalousie. Abomi nini na poison yango so tokobete la osika boy. La yeko do bukoloba tongo midi pourquoi racheter le temps car les jours sont mauvais. Oyebite nani nde akoina yo. Nani nde ako empoisonner ya tala Magali abomi pire camarade na ami d'enfance Arlette na poison. Yo kolinga kaka te obenga biso pas fiston. Na ina ke de Kinshasa pona anti poison ezali ndenge ninte. Anti poison somba yango nika pesa tabana balia po ebite nana inaka mwana na ona kelasi ba parents mususu bande comme si bako utiliser mwana na bango pona batela mwana na yo poison ya racheter les temps que les choses sont mauvais kosomba ngo kaka te kozo yango kaka te soki olingo kende Afrique to ngo voyager même na ndako si koza on ne sait pas mabenini ekoki kokoma yo ya mbaka banani na ndako na yo peut-être que vous soyez dans ndako na yo akoko sala o mabe pour rien est-ce que oyoki benga biso tochon en contact na bandeko ya anti poison c'est naturel est-ce kokomi c'est que bien voilà ozali kolanda biso ozali na Bujumbura ozali na Ituri ozali na Uvira na Goma na Burundi partout na Goma na Finlande, na Suède, na Tchécoslovaquie, na Brésil, na Argentine, na Croatie. Partout ici, comme biso tala émission nabino et bandito. Botalite bandeko nabiso ya Espagne, wanto bodi bongo Trésor Pindi. Trésor Pindi, tokuta na bongo na staff à Trésor Pindi na Madrid quoi. Eric Chimanuka, le prince de Madrid, tobo sanyote. Mboka na mboka sana ba kontinango, est-ce que bokomi tika tovandi sa teonga ndo chilamu na leader na Mada City na Cape Town na tokei bongo na Durban, tomoni Trésor Massa Loboko ya Durban. Ya. Toko na mingi te toko bete la omba la moko li solo oyo et salami entre ba ami d'enfance ba vieille ami o bazala ki ba na miki ba coller ensemble Magali na Arlette kasi ya mboto koma kuna tika to expliquer boyaya to tomber na vidéo moko oyo mama oyo azali ko expliquer que bosala ka attention bino batu bolinga kolata ba mèche ba mèche wana tango chaka ba mèche ezalaka ba serpent oyo ba ko kana mutu ba perruque ba rouge à lèvres ba poudre est-ce que mama oyo azali na raison toi azali na tort makama ko ma viral ba to ebele ba bandi ko problème makambu oyo kasi to tala non pe ndenge basalaka ba mèche yango to tala ba documentaire ebele ba émission to sala comment est-ce que okomwana indibo mwana la ki malade suki tina mukongo mona mama kati suki ake ko bonza suki wana église kosala sacrifice tango basuki wana batu bali ko bina to mona bali ko bika ya kosakata to mona basuki wana euta ka wapi to mona ba témoignage ezali légion osombi perruque okubala osombi kabela utu ya mulai oso penya ngobe oso mona muto abeyo na sima donc ba exemple ça ya ko expliquer te ebele ebeto beta masolo muso salama na ngola comment est-ce que jeune fille akenda ka Chine na sima porte à limwe akenda Chine kuna donc ba exemple eza ebele comment est-ce que batu baso ba kabelo yo soko sombi kabelo yo soki ba kangi yo suki ya mèche mutu esala ka okaka pasi okata ka mutu pasi wana normal est-ce que ba beta kayo ba konga na mutu te est-ce que banyoka wana bayoka nzala te ke badi kolela tazo ka mutu solo passe nzoka banyoka bato ko dekebelo ka kolia bazo ko mela o makila est-ce que yebi on ne sait pas mama oyo ça la raison to atana to ya je me rappelle encore tant on l'a bana miké to bana yo la film moko boy XOR est-ce que bande ko ya série XOR bozali awa XOR et Kimi Sabiso ma longue à l'époque XOR le shérif de l'espace. Vous avez film il y a un japonais. Est-ce qu'il soit comme Coco déjà? Voilà. Namutu kana wana Suzuki. Épisode moko na talaka et pas wapi. Ba ko sala ba parfum, ba rouge à lèvres, consort mais ba Cerex ça la diable le pas démo. Basali yango ba distribuer yango epa ya batu soki o tie rouge à lèvres wana okomi mutu na bango soki tango to buta kufaka bala taka e voile o pakolier rouge à lèvres c'est-à-dire que soko livrer mutu wana epa ya Satan dans la film XOR wana est-ce que c'est vrai tout le monde a quand la fiction à l'époque nous étions encore des petits enfants donc là qui ba réalité ya ote ko mona ngo mikolo oyo d'ailleurs frère Mathieu lo ba yango ba kambe belé oyo bozo mona mikolo et ça la maka déjà est-ce que boyebi ke avant makambo ebima na mokili oyo ebandaka na monde kuna ebandaka na monde wala kuna fa match bajoka loba yango ke bamutuka oyo neti ba ambenga amer ama en anglais ebima kuna kutu ya kala kutu mituka kuna zalaka
mutuka na frigo na kati na mbetu na bakamunyo soto bamona yango déjà kuna yango to andi komona na montre biso n'est-ce pas ya ba poudre ba rouge à lèvres o mona wapi poudre moko ya mai bi mikolo so pe ya mai so pe ya ne ya ata mutu aza koko soka tie poudre wana ba tie maquillage azongi jeune fille croyez-vous que c'est normal comment yo soko bidia koko tout le monde va faciliter BBL ton nengeni au lieu que nous ça chirurgie esthétique na Turquie ba kende bo elongi la déformer kaka elongi wana ce qui va tuer pour douana yo o komina beauté moko impossible ezanini tant ba to pour douana ba wala to masque n'est-ce pas au lieu ba to masque de vieillesse ba to masque ya surène n'est-ce pas beauté yo komanango et ko ça beauté ya surène to beauté normale mais na suka nango o tira poudre mai de o komona après plusieurs années e boko mona soki o tira sous masque wante ozomona elongi na yo komi mabe il faut tira kaka masque popé baby est-ce que bo so solo yango te poudre ni wana maquillage ni ata mzaki koko ate poudre oza ki koko na mais a commis jeune fille ça vous dit absolument rien est-ce que maman oyo atana raison to azana tort ngai pesi ngai mutoko so to landa mama oyo ndenga zo expliquer na lobite ke zali nengo wana oyo zali radio lokole to lobaka pembe na pembe awa tondolo ya kate ditonge musika marakuja musika avocat to lia kate solo na solo landa mama oyo soko za d'accord na ye tikela biso commentaire soko za d'accord na ye te expliquer biso benga biso ou expliquer qu'est-ce que vous croyez, tout vous pensez, la réflexion, il y a maman Oyo. Voilà, quand je parle qu'une femme qui a les mains sur la tête, qu'elle meurt, elle va en enfer là. Ou parce que c'est un jeu. Dès que tu as les mains sur la tête, ta tête devient comme du méduse, la tête du méduse qui a le serpent. Ou parce que interrogez le Seigneur. Regardez une femme qui a mis faux cils, faux ongles, qui a changé qui a peint son visage, on dirait le couloum. Et tu penses que cette personne, si elle meurt, ça va au ciel. Le Seigneur dit quoi? Dans Ésaïe chapitre 3, au verset 16. Quand nous avons le titre Jugement de Dieu contre les femmes de Jérusalem. Les femmes de Jérusalem, c'est nous, on sera jugés. Mais il faut lire pourquoi on sera jugés. Lis, à partir du verset 16, il faut lire. Les mèches là ne viennent pas de Dieu, ça vient se faire en bas des profondeurs de la mer. L'ennemi juré de Dieu, c'est Satan. C'est la sirène. Et l'ennemi juré de Dieu a décidé de corrompre la créature de Dieu en le poussant à la rébellion. Quand tu mets les mèches, les faux ongles, les faux cils, les rouges à lèvres, tu prends déjà l'image de l'ennemi de Christ. Tu as la marque de Satan, tu as la marque de la sirène. Donc Dieu ne te voit plus comme sa créature, il voit son ennemi en te voyant. Donc tu ne peux pas rentrer au ciel avec les choses de son ennemi au ciel. Donc Satan sait que lui, il a été rejeté. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui et la sirène ont décidé de nous aussi, de nous pousser à porter les choses pour qu'on ait la marque 606, pour qu'on soit rejeté. Regardez une personne qui est née noire. Elle s'en prend une pommade d'éclaircissement pour devenir claire. Vous trouvez que c'est normal cela? Vous trouvez que c'est normal cela? Elle défie qui? Elle participe à la rébellion de Satan. Parce que Satan lui dit, mais Dieu t'a rendu noir. Deviens clair. Toutes les femmes qui portent les mèches, si elles meurent ça, elles sont à la tête du serpent, du dragon. Je ne raconte pas des bêtises. Je répète à cause des commentaires. J'ai fait cette vidéo-là encore pour répéter. Si tu penses que je mens, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Mais un jour, j'ai pris Dieu que tu ne meurs pas dans ça. Mais que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes qui ont raisonné. À toutes ces personnes qui ont commenté des commentaires, a dormi debout. Que le Seigneur ait pitié de leur âme. Que le Seigneur ouvre les yeux. Parce que écoutez, autant de Noé là. Il y a Noé a prêché l'évangile. Parce que Dieu voulait détruire la terre. Mais néanmoins, il voulait encore donner une occasion aux rebelles, là, aux hommes là, pour les sauver. Mais il a utilisé Noé pour aller prêcher. Mais l'endurcissement, l'incrédulité, l'aveuglement, les a fait rater la hache. Et c'est 8 personnes qui ont été sauvées seulement. Et regardez autant de Noé, 8 personnes. Vous pensez que quoi? Aller au ciel, c'est un jeu? Vous pensez que aller au ciel, tout le monde va au ciel? Le Seigneur dit quoi? Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en ont pas. Pourquoi le royaume des cieux est forcé? Parce que les conditions qu'on va te demander là, est-ce que tu es prêt à supporter, à accepter? Toi qui es habitué à rouge à lèvres, toi qui es habitué à pantalon, toi qui es habitué à vernis, si tu n'es pas mis ça, tu n'es pas joli là, est-ce que tu peux tenir?
Tu vas dire que mon mari me trouve plus belle. La beauté, ce n'est pas l'apparence. C'est la beauté intérieure que nous devons chercher. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est un grand produit devant le Seigneur. Quand tu mets les mèches là, tu as la tête du dragon, du serpent. Tout sera devenu serpent. Tu mets les bijoux, c'est le serpent. Tout ce qui était dit, la vérité. Moi, avant, j'ai porté toutes ces choses-là. Je me suis maquillée. Mais le Seigneur s'est révélé à moi. Je vous dis la vérité. J'étais comme ça sur un grand chemin. Une grande voie. Et c'est cette voie, je marchais, j'avais un tissage sur la tête. Et quand je marchais, le Seigneur m'a dit, si tu meurs avec ces mèches, tu descends directement au séjour des morts, qui est le lieu de tourment, parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Et il m'a montré 2 servants de Dieu. Parce que je disais, est-ce que moi, j'ai douté de ça. Il dit, est-ce que c'est vraiment, c'est que beaucoup vont là, en enfer. Et le Seigneur me dit, oui. Il dit, vous, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer, mais ne pourront pas. Beaucoup chercheront à aller au ciel, ils ne vont pas partir au ciel. Parce que pourquoi? Les conditions qu'on demande à d'autres ne peuvent pas comprendre cela. Il dit quoi? Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple va en enfer par manque de connaissance. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux. Commence à lire les Écritures. Commence à rentrer dans le monde des jeunes. Commence à prier. Parce que moi aussi, je raisonnais comme toi. Mais je n'étais pas rebelle. J'ai fini par comprendre. Bien-aimé, il est temps maintenant de te ressaisir. Ya to komete na osika bo lisolo ya Magali na Arlette lisolo oyo ebanda kibongo na Afrique et Keiti na France précisément na Paris kaka makambu autre bakaba ami na France ba ami na France ebele oui c'est vrai toute amitié d'enfance et ça la kama bete ba tout ebele ba tanga ensemble ba kola ensemble tangu ba kola ba sunga ba ndeko na bango ba sunga ba master na bango parce que tangu bozo kola ensemble bozo fanda avenue moko quartier moko bozo beta ba nzango ba bil ba kede koso mutuna na suite destiné na été on ne sait pas ba yebaka muso ki akoli parce que qui a mis d'enfance yalaka okomona ami d'enfance ta comme président ami d'enfance ta comme ministre ami d'enfance ta comme mandataire ami d'enfance ta comme celebrity ami d'enfance ta comme mutu munene o ayeba na monde entier à ta présence à ami d'enfance na ye. C'est là qu'on reconnaît la vraie amitié d'enfance tant beaucoup li bon ça dans domaines différents éparpillés muninga wa koma boy oh aya siko biso to go créer association ami d'enfance pour na concentrer exactement tintsani moko inutile o sanisa mongo pour la tobe sala ka fête ya musala nini o talibo ya mutentel o yo sala domaine o na sala da domaine moko songolo ngai domaine mo on na domaine na yo wana ngala domaine na ngai ce que sali coalition collaboration et komimisa eloko boy est-ce que to ko tongo hôpital te pour na quartier na biso est-ce que to ko sala nini pour na quartier na biso ba mi en face voilà un peu les idées que nous voulons car ba idée à pamba o zangatina wana ezaki ya mi en face te est-ce que vous comprenez. Et puis, tant que vous kola, on a mis en face, on yebite na kati ya mutu, makanse zali nini. Batu ebele bakanga bango bandoki, tant bazaka na Congo yaya, bakoma bongo na poto, okoye bate. Yoka histoire sikabo, tolobaka yango chaque fois, mama na yo akoki koko mandoki na yo, papa na yo lokola, soki kutu ndeko na yo propre. Au moins la grande sœur, toi petite sœur, azoboma ndeko na ye pona mobali na ya tika na ya combien bon moninga. Il y a beaucoup de gens qui ont trashtaka mingi baninga qui ba tu famille. Oui, c'est vrai. Tout le monde est yango, tout le monde chaque fois surtout à l'étranger. Ndeko na yo zaka botem na papa maman moko tete ataba connaissance na bino besanye sika moko agoko ndeko na yo agosala malamu. Mais baka eza rare. Baka exceptionnel. Tofungola monsieur ya partager les gars monsieur oyo pour ekosunga batu ebele partager monsieur ya partager pour autre koloba awa ekosunga batu ebele. Arlette na Magali bazalaki ba ami d'enfance yaya bakola ki esika moko na ngaba bakoli baleko sala na manzanza baliyo to ekonso ba famille kutu ba yebanaki. Parce que à peu près ba voisin mais le pang Magali yango le ki le pang moko ya ba Arlette ba kola ki ensemble. Alors tant ba ko zo diplôme d'état. Tant ba ko zo diplôme d'état, papa ya ba Magali et sali ki atindi Magali a kende kotanga na quelque part la intérieur en mboka. A ki otanga l'intérieur à kota université de Lubumbashi.
Siko papa côté ya Arlette abunda ki pa bunda ki atindi Arlette akenda ki poto na ebelté na circonstance nini me balobi omoni ezalaki ba série oyo ba bourse bané koya papa là fonctionnaire a faufilé na ministère ezaki ministère ya affaires étrangères ministère moko boy balobi alors bourse yaki bala ba kende kotanga papa profiter atindi Arlette ake kotanga bongo na France. Arlette a na France kuna atangi kelasi classe simbie konso akutani pena collègue na yemoko ya classe kuna mundele balingani tango balingani babalani officiellement Arlette abali mundele bakomi kofana ndako na yango baboti pe bana mibale baboti na mundele mariage qui très bien alors ça ba ami d'enfance tant oya kena kotanga à l'intérieur o pa kena ki Europe Magali ba continuera ko solola na Arlette ba solola na bango siko ngako to ça ne va pas siko Arlette abino soki kono so mona esa te bunda oya na poto ça visa ki tok o ça très bien tala kutu ngala mbala nga mundele elle bo basala ba selfie ba délire o ma benga chérie viens voir camarade nanga d'enfance ça ka yo Magali ko ba solola Magali et c'est que naki l'intérieur à mboka simbité avec ozongo na Kinshasa Magali abandi ko bunda on ne sait pas qu'est-ce que Magali bande au sala asala kinini pona akoba bongo la France de toutes les façons Magali asala ki na mbongo ndambu mais muta bakela ki mbongo ezali Arlette muninga na ye bref Arlette abundi na effort à Magali pe moko basungiye basaleli invitation en bonne et due forme pa ya mobali ya Arlette à Kepe l'ambassade de France à Juif visa et consort à Matipe l'aéroport en Djili avec au kitana Roissy Charles de Gaulle effectivement ndenge za la raso ke ne mutufala mbayo alors mutufala mbayo nani Arlette ayambi Magali ami d'enfance na ye yaki na chance kutu ami d'enfance na ye basola kamemie akene na ndaku ya yo mesana ko yamba batu na ndaku na yo biyamba ya ki camarade ya kala eza susu ya lelo te ya kiaku kiangana mutale ko kende poto azange sika okomela yo lingo yamba ye bon samarité na pekisi bino boyamba batumanda kuna binote mais na penio kaka na penio soki ko yamba mutanda ko ya lesa bana anti-poison yo mo peli anti-poison lesa papa anti-poison bo la ka blender la confiance ne exclut pas le contrôle ya. Est-ce que komi to so la pembe to la ba j'aime ko to la ba j'aime ya to partager mission oh peut-être sungiote tango yo ko partager yango e ko sungande ko moko songolo e sika moko pakala est-ce que bokomi hein maman Emilienne Mboma est-ce que okomi maman Emezola est-ce que okomi papa Richard Watuzola est-ce que okomi Trésor Pindi, est-ce que komi Toso la pembe? Est-ce que bokomi? Maman Emilienne, maman Suzanne Massamba de moi, est-ce que komi? Voilà. Tangu Magali qui type na Roissy Charles de Gaulle, muninga na ye Magali aya ikutu gozoya na mobile na ye. Ba juye la tongwa ba kene na ndaku ba pesier chambre moko. Pendant que nous avons 3 chambres, ba chambre mo ba pesier. Magali abandi kola na baina mwana mobali na mwana ya mwasi abandi kola na mwana na bango moko ya mwasi ndenge boyebi elle vient d'arriver soki mutu mopaye na ndako na yo ba misala mike ko sokola basani po Magali akendaka musala pardon Arlette akendaka musala mobali akendaka musala bana ba ke crash article la moko eza normal ba misala mike ko komba bani kolamba Magali fa sala yango eza kana normal Magali pa sala yango 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tango 6 mois et koki boye. Jour mususu Magali alamba biloko, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Baliak ensemble, balé na yote mécanisme ça qui wana tango balamuki na tongo. Arlette aban libu mu passe so nini bo libu mu passe mbane en tout cas chérie je ne peux pas ba ben ambulance ils voient Arlette ba kena na Arlette na hôpital ta ba comme na Arlette na hôpital kuna ba médecin ba tali bo tangu ka ba comme na Arlette na hôpital yango ça rabon pour ani
oza malade ozo forcer soka okomika na hôpital mama ya de ko makasi Arlette ba komika na hôpital be mama akoti koma akoti koma ndenge nini akoti koma ba médecin ba sali o ba ko sala wana koma ya 2 jours et comprenez que dans 2 jours wana après coma Arlette n'a pas pu résister. Yaya, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Est-ce que vous comprenez le quoi? Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Monde où il y a plusieurs mondes. Yaya. Zalaka éveillé. Nani koyamba pana. Arlette a koufi. Arlette a koufi. Arlette a koufi. Pendant ce temps que Arlette a sagi la poto, Arlette avait réussi à rebenga sa papa na ye, na maman na ye, na Europe na quelqu'un de konaye bazaka kuna. Oh, et pesi mbilinga mbilinga. Et pesi mbilinga mbilinga. Tangu bayaka mariage Arlette na poto, bazonga acheter batika libelo ba comment va la poto. Babenga papa na bango, babenga maman inconsolable boyebi na mikili en poto te pas pays développé, soki mutu akufi. Il faut ça l'autopsie, n'est-ce pas? Bah, comme ça l'autopsie, bah, monique, oh, Arlette aliaki poison ya makasi, koutou poison, oh, Arlette aliaki. Et c'est là qui poison a koufa bongo dans l'immédiat, à où melate. Poison, c'est là qui Arlette a koufa dans l'immédiat, à où melate. Bah, oui, non, oh, d'ailleurs, bah, anticorps. Il y a Arlette, organisme là, et ça m'a cassé, c'est-à-dire qu'il a résisté même pendant 2 ou 3 jours avant qu'on fasse sinon dans l'immédiat. Allez poison et outi wapi. Yaya, au moniti na anti-poison. Au moniti na anti-poison. Tosoko ah tongo midi pourquoi benga biso tu en contact d'abandi ko anti-poison. Tosali ko bonde la yo yaya oyebite na la ko ina yo tala awa pirier. O to loba kité. Turubi benga biso tu en contact bande ko anti-poison o se procurer. Kosomba anti-poison kakate, to kozo anti-poison kakate soko lingo ke d'Afrique. Même là où tu es en Europe, même là où tu es au Congo, même là où tu es en Afrique yaya oyebite na ko ina. Est-ce que komi Kout na Cape Town en Afrique du Sud, bako bota mon poisson na poche boy. Bako ndiko ga muke, o moni ver ga boy, mu dans ga boy, tia tira boy. A tira na ver boy. Siko pa ko sa yo bona, so a tiangwa da tira boy, muke ga boy. Pa ko sa yo, to a ko cha pena boy, a pena boy. La ndanga bien. A parole pena awa boy. Mais l'espace oyo, yemo sa ga faire na yo, a ko sia baluli, Amélie. Amélie côté oyo ataki poison te. Yo ta moment na trop si temps yo on soit peu melaboye. Ta yo remela côté wana, ta la kunseki, ta la kumamba. E o ela yo. E so komi, toujours personne mettre jo chinyo surtout. Benga bande ko anti poison. Po ataba telu ya ngona nini yoko zo ote. Tango ba moni ki ba découvrir que la poison ndengo wana suspect li boso za ni mobali. Ba kangi mobali ya Arlette abomi moi sinaï. Mais moi je ne connais absolument rien. Ça me cœur moi sinaï koufa na poison. Poison moi ma casse balinga ki koufa dans l'immédiat. Moi sinaï la linga non c'est pas possible. C'est pas possible. Ba bengi ba tuni ba na poto de ba tuni magala za ina o ami d'enfance na ye ba kola akoma na poto ne ba expliquer ba kamela surtout Magali allez ba kangi Magali ba ke na commissariat. Interrogation, pression, il va météorologie, ça dit belé pour envoyer ceux qui moutent à sa culte d'ailleurs, à sa 6 mois, à mais ça la peine de te sera dans son interview. Tellement pression les gars qui yaya Magali aye kondima kengaye mutu, c'est là qui Arlette poison. Oh, c'est là qui Arlette poison Mouninga là yo. Moi à participer qui n'est arrivé là en France, à Paris oui. Oh, c'est là qui est poison pour Nanine. Oh non, tu colles ensemble, tu kabona na otanga ya poto, yana moni vina e bongi, yanga vie bongi te na comme ko jalouser ndenga zo mbala mundele, sika boye basa bien na libala, yanga na boma ki pona ngala zo mobal na ya encore congolaise en particulier mais africain en général, ndenge balula mundele. Okomona mutana mobali ya mundibu, ala mobali ya syrien, ya irakien. Ya Pakistanais, oh azalambala mundele nandeni. O boma muninga na yuka kapona ozo mobile na o envier. O mona mutoloba yango wana. Biyamba. Yo mona Magali azalaka na amour ya solo te pa muninga ne Arlette. Oh Arlette azalaka na vrai amour
Il y a vrai amour d'enfance na Magali. Au moins ça na yo. Peut-être yo na kat na yo. Oui, ami d'enfance, ozo linga batu très bien, ozo vraiment très bien, un vrai amour na ami na amour d'enfance, mais na kata mutema na oyebite. Est-ce que komi to peni yo? To peni yo. Et ça de boy avoué, il y a meurtre avoué bakambutu ba condamnation ba sur belé au tentative sur nini boy. Oh meurtre belé, bref, ba condamné yé. Je ne sais pas, on m'a pas détaillé combien d'années ba condamné qui Magali, mais Magali ba condamné ba té na prison à côté na prison. A raté retourna libala alingoza mundele azu ya ngote. Poison ngwe utaki wapi? Est-ce que Magali a utra na poison wala Kinshasa aena ngoti na poto asombaka poison wana na Château Rouge asombaki yango na Matonge asombaki yango na Château d'Eau asombaki yango wapi poison ngo bino batu botela batu poison bozo poison ngo wapi? Bozo ngo wapi? Nani o asala commerce na yo commerce na ka poison ça là ta commerce anti-poison, it makes sense. Ça n'a sens en anglais. Yo commerce na yo ya otekela ba poison, batla ba poussa, ba kufaka. Capabilité ça na katu ma bé. Tangu ba tie siko Magali na prison. Voilà ce qu'on va témoigner, c'est ta prison. À ça, les gars, 1 mois en prison. Mais pendant ces 1 mois-là, il y a esprit Arlette Etika qui est kimiaté. Akola la boya surtout Arlette na sali lo moté Arlette azoko bimelaka ye asala 2 mois la prison Arlette a bimelaka ye chaque jour balobi nini ti Magali a commis liboma la kati ya prison abandi ko kata forme na prison balongoli na prison ba kele siko esika bato ya maboma prison ya bato ya maboma na miti oyo Magali ti kuna azali na prison ya bato ya maboma tala ndenge a BBC vi na ye moko likolo ya jalousie likolo ya ko jalouser muninga ami d'enfance bino bato bozala na confiance ba ami d'enfance oki histoire Magali na Arlette zaki na vrai amour mais tel que Magali a sali soki kutu yana bandeko yana leki ba wela mobali moko abomi muninga et bongo a combien bon ba camarade biyamba na ndakuno ya soki mutalinga voyager on se prépare kolinga kate mingi mutalinga voyager na kovanda pano akoumela te kana osala 1 mois ça 2 semaines tete pas c'est 2 semaines ma beko kota si tu veux voyager na bino ba voyager tu peux voyager donc les vacances quelque part mais prévois Zana mbongo il y a réservation hôtel Zana mbongo le siko okitela makamunyo surtout tu peux commencer à venir visiter master na yo bande comme tu pars dormir chez toi en hôtel c'est pour ta sécurité aussi est-ce commis c'est vice versa et ça quand tu yo ça ma belle femme hôtel ba ko ça la yo pe ma be po ba yamba ko pa na bango est-ce commis to so lipembe donc salaka angele Tala histoire ya Mukie to bomela kiyo ya Arlette na Magali. Est-ce que yo était yote o te lobakite to lobi tosuki awa portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchara. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende